la chaîne qui vous édifie. Voilà pourquoi, Nazanga Moroté sur ce plateau, je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Papi sur ce plateau. Et au Amissana côté Abisso Malobaki Toko, Ndema Komezoloba, c'est poussé par l'esprit que Basalanzam Yolobela Kanatina ya Seigneur Jésus-Christ et Indina Seninayo, vous allez disponible. Tolanda, merci. Il faut refuser. Oh, ils ont problème. Oh, où met la carte na vie na yo. Ba problème est résistant. Ba problème est où met la ba anézoleka. Mais problème moi les kagate. Ba anézoleka ba moi ezoleka. Ba semaine ezoleka. Problème moi ne vanda. Il faut refuser. Refus. Ils ont un impact sur ma casse na vie à mutu. Refus. Ils ont moyen par laquelle Oyo est-il dans la mutu à se révolter. Pe makambo ils allent changer na vie à mutu. Problème ni ne où met la vie na yo. Problème ni ne si la kate. Problème ni ne le lisakayo. Il faut que banda ko refuser. David a lobby que je ne mourrai pas, je vivrai et j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. David Azoloba, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David a otamboula dans la vallée de l'ombre de la mort, mais David a lobby, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà, shalom pembote naba nzambe nyonso bozo na biso kolo aza na biso nyonso et toyebake kolala kolamuka ezalaka bitidité. Merci nde kolo ala muti biso apesi biso sugulu ya koyeba kolamuka oyo tobengi na lopoto la grâce. Or la grâce c'est une faveur imméritée. Zeloko to méritaka kozwa te mais kolo asali ngai na yo pengolu apesi biso toyeba komona lisusu na kati ya émission ya sika et on a une vraiment à chaque fois bah ça là nous avons une émission où ils ont toujours codifié pour dédier zoango l'opportunité ça quand verbe moko il faut la saisir lorsque le Seigneur a zoloba et voilà pourquoi Nazanga Moroté sur ce plateau je suis avec l'homme de Dieu l'apôtre Papi sur ce plateau et au Amissana côté Abisso Malobaki Toko Ndema Komezoloba c'est poussé par l'esprit que Basalanzam Yolobela Kanatina ya Seigneur Jésus-Christ et Indina Seninayo, vous allez disponible. Tolanda, merci. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Comme peuple de Dieu, Zambé a monayo, Zambé a leka pour ça la grande chose kasi na vie na yo. Avant tout banda émission na biso, na lingi na to bonde la Nzambe, adona chama to kabi momo entre tes mains. Nyonso to ko solola, nyonso to ko lobani siko. Ya oui, tout bien on a sé, ya nguya, ya molimo mo santu. Molimo na yo mo santu ele kako kamba biso. Molimo mo santu ele kako sala kati na biso. Que maintenant c'est nyonso oyo eta toli Seigneur na yo te. Nyonso glorifié comme on a yo te, que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soit contrôle siko à travers ce message. Ya oui, ele kako toucher, ntema, ya ndeko mwasi ndeko mobile, ndeko papa ndeko maman. Yahweh, Matéa, Sika, Navia, Moko, Namoko, au nom de Jésus, Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nzambe Oyo a permis que nous colalelo, tous les cas transmettre où ils allaient penser de la part de l'Éternel Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Na yo Oyo Zanabaku, Ozolanda Biso, Zamba Liga Komo na yo, Zambe Asala, où ils allaient ba grande chose, Katsina na yo. Maman na likamuna biso oyo tozolobela mukola lelo ezali to parler sur les réfis. Sans plus tarder to fongoli Bible na biso na Psaume 117 verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Psaume oyo c'est le roi David mutu alkoma yango. Le roi David, la mort et se présenta qui libosonae. Le roi David, makamamabe comme il a qui est. Mais David a refusé qu'il la mort. Oebi refus ezayelo komoko o ezali très important dans la vie ya mwana nzambe nyonso. Dans la vie ya mutu nyonso o abengami mutu. Parce que étant que nous sommes sur la terre, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des situations difficiles où il faut se présenter dans la vie à Moutounionso. Mais où est important
mutu ko acceptaka nyonso te. Parce que ce qui David acceptaka la mort, David alingaka kufa. Mais la mort, il s'est présenté. La mort est liboso à David. David a dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. David a moni liwana misu. Malobi na kokufa te. Webi refi ezeloko moko oyo ezalaka malamu na vie ya mwana na nzambe. Nazoyebisa mutu moko kozalaka ka mutu te o acceptaka ba makambo nyonso o ezokoma kasi na vie na yo. Kozalaka mutu te o acceptaka tout ekomeli yo. Refuser maladie wana. Ata maladie yango babengi yango eza maladie ya famille. Il faut refuser ça. Nazoyeba sœur moko na famille na bango bakufaka na maladie moko ya diabète. Koko na bango akufa yango, mama na bango akufa yango, akufa si maladie wana, bandeko ne misu bakufa na même maladie wana. Mais sœur wana loba nga na kokufa na maladie oyo te. Na kotikala okufa na maladie oyo te. Soki bango bakufa na maladie wana menga na kokufa na maladie oyo te. Parce que a refusé qui sera ngo. Refuser esprit ya malédiction oyo evanda na libota. Refuser esprit ya pauvreté oyo evanda na libota. Refuser esprit ya échec oyo evanda na libota. Refuser esprit ya célibat oyo eza na environnement bisiko vandi. Il faut refuser. La Bible déclare que votre oui soit oui, que votre non soit non. Makamusu po etika yo, soko boyi yango etika yo. Mais soki oboyi yango te ekovanda na yo. Obi problème eyaka, mais soki oyambi yango, o accepter yango, o vanda na problème wana, o sa nango marche na vie na mobimba. Mais so problème eye, soki situation moko eye, o refuser yango, obi si problème wana que na vie nanga oza ne sikate. Obi si problème wana ngai na yebi yote, na ko sala marche na yote, na refuser yo parce que oza ne sikate na vie nanga. Yeba que problème wana ekotika yo. Il faut refuser. Il faut refuser. T'as la problème ni o eumela na vie na yo. Pour etika yo il faut refuser. Problème wana il faut remarquer que olingango lisusu te. Problème wana il faut remarquer que oza lisusu na posa na ngote. Il faut refuser ce problème-là. Ezanine échec, ezanine médiocrité, ezanine malédiction, ezanine célibat, ezanine échec répété, ezanine parfois vie na yo, mobali ya bien zate. Mibali bayaka bakendaka kaka. Il faut refuser ça. Ezana une sœur. Ye mibali balingaka ezara ba homme marié. Mais cette sœur-là, tokutana na ye, on a pris le temps de prière. Sœur-là ebisinga non. Papa na boyi ngaka mibali ya batu balingaka ngai. Na boyi kaka ngai ba homme marié balingaka nga. Cette fois-ci na posa nzambe apesa nga mobali oyo aza ya ngai. Mobali oyo aza ya nga azala homme marié te. Mobali oyo aza ya ngai o akoya pe abala ngai a honorer nga tout ça la marche na ensemble. Parce que cette sœur-là avait refusé à travers la prière. Tant que bondela ki le lonzamba sala sœur wana ngolu. Lelo akutana na mobali oya ye pe mobali wana balai lelo bazanda kumoko. Oh tango refusaka te, tango trouvaka nyonso eza normal. Tango trouva que mibali ba homme marié balinga ke eza normal. Rien n'était changé. Situation est demeuraka le même. Nazebisa ndeko moko soki oboyi likambo te, likambo ekotika yo te. So oboyi problème wana te, o evanda kati na vie na yo ekotika yo te. Il faut refuser, o ezali problème o eumela kati na vie na yo. Ba problème résistant, ba problème eumela, ba anezoleka. Mais problème wana lekaka te, ba anezoleka, ba mois ezoleka, ba semaine ezoleka, problème wana evanda. Il faut refuser. Refus ils ont un impact sur ma casse na vie à mutu. Refus, ils ont moyen par laquelle Oyo est une mutu à se révolter. Pe makambo za la changer na vie à mutu. Problème ni ne umela na vie na yo. Problème ni ne si la kate. Problème ni ne le lisaka yo. Il faut que banda ko refuser. David a lobby que je ne mourrai pas, je vivrai et j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Nazo kasu David azoloba quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David a otamboula dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais David a lobby, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Bah, moment difficile yaki. Mais David, force n'est pas là qui a refusé. Boya situation wana. O telemi liboso avina yo. Boya vie à stérilité wana. Yozo landangai mabote zate. Boya yango. Zamba otia bana na libumu na yo. Boya vie ya échec. Boya vie ya manquement. Boya vie ya médiocrité. Boya vie ya makamwa mabe. Oza ko se présenter liboso na yo. Boya vie ya maladie. Nzoto ne komi loko la pharmacie. Ba sorte ba kisi nyonso ezokota na nzoto na yo. Boya yango Dieu va faza vivant. Aza capable ya ko guérir yo. Boya vie ya makama mabe oza ko poursuivre vie na yo. Tango ko refuser. Nde na ce moment là, zamba ko intervenir kasi na vie na yo. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. O yo ko boya. Nzambe pa ko boya yango. Bilobi o biso to kangi na se likolo kangi. O to fongoli na se likolo fongoli. Tant problème ezoya, tant yo o accepter yango. Tant yo zo benga malade wana eza malade ya famille na biso. Tant yo zo lobake na libota na biso batu ba balaga te. Na libota na biso ba sentara kaka. Na libota na biso ezala kaka boy. Rien et vous allez changer. Il faut refuser parce que yo vous a peuple mis à part. Il faut refuser parce que yo vous a bangoté. Yo vous a peuple racheté par l'Éternel Dieu. Makamyo c'est ça makambo quoi accepter. Il faut que boya ba problème. Il faut que boya ba problème. Vous a ko se présenter liboso na yo. Refus ezelo komoko za impact sur ma casse na vie ba chrétien. Refus ezelo komoko oyo eza l'influence à ma casse na vie ba chrétien. O accepta kanino boya kanini. Il faut qu'on refuse makamba mabe. Il faut qu'on accepte makamba malamu. Na vie dans yo. Refus ezelo komoko très important. Ezelo komoko très important. Na opesa yo clé. Oyo ko changer ba donner na vie na yo. Il faut qu'on refuse. Il faut qu'on refuse. Il faut qu'on refuse. Na lingi nyengo zolanda ngai. O banda siko ko refuser tout ya mabe. Ozo mona clarté dans la vie. Ozo mona eza anormal dans la vie. Il faut que refuser yango. David a refusé la mort. David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. La mort est, mais David a dit, nako kufate, nako bika. Pe nako tatola misala na nzambe. Nako kumisa nzambe na o nzamba ko sala. Parce que notre Dieu a pesé la vie là où il y a la mort. Donc David a zomona bokasi na nzambe. David a zomona makoki na nzambe. David a zomona les œuvres o nzamba ko salela e. Et tant que temps où la mort se présentait liboso na e. La Bible déclare la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. À travers nous qu'on a banda ko refuser. Banda ko refuser. Il y a beaucoup de problèmes. Na sena mort. Et tant que la terre existe, la terre n'est pas parfaite, il y aura toujours des problèmes. Mais tant que problème est yaka, il y aura toujours des maladies. Mais tant que malade est, il faut qu'on refuse. Parce que maladie wana c'est la croix de Golgotha, il y a quelqu'un oyo azokali ba pota po yo za la guérir. Nazobisa mutu moko, il faut refuser. Il faut refuser. Refus ezelo moko oyo a l'impact sur makasi na vie ya ba chrétien. Refus ezelo moko oyo et arrêter kama mabe na vie ya batu. Refus ezelo moko oyo mabe koki koya mais et s'accomplit te na vie ya batu. Refus o accepta kanini on dimara nini. O accepta kanini o boya kanini. Il faut refuser. Il faut refuser. David a refusé. A refusé la mort. Ce qui David acceptera la mort, David a n'ingara kufa. Mais David a accepté, David a refusé la mort. Mais David a kufa gâté, a rencontré qui les œuvres de l'Éternel. Amen. Tout le monde a histoire, il y a Bartimée. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Dans le monde a Bartimée.
bilobi azalaki mandia et aveugle. Mais Bible biso Bartimée azalaki au bord du chemin amoni foule abattu. Bazoleka Bartimée atuni au juste banang bazoleka. Bible lobi que batu bareko baebisi Bartimée eza Jésus-Christ de Nazareth mutu azoleka na foule abattu. Bible bisanga Bartimée abandi ko pousser des cris. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bible lobi batu ba komi ko kangisa Bartimée munoko. Mais Bible lobi Bartimée a poussé encore des cris. Ko leka nengi a poussé ki ba cri liboso. Bible lobi jusqu'à ce que Christ a salinini a tellement qui a tourné a lobi ba benga Bartimée. Batu ba yebisi Bartimée ke bazo benga yo. Bartimée a boaki manteau. À côté d'un chemin, aille vers notre Seigneur Jésus-Christ. Yesu atuni Bartimée, au lingi na sala na yonin. Bartimée a ebisi Christ qui na lingi na mona lisusu. Parce que Bartimée a refusé qui vit, il y a mendicité, a refusé qui vit, il y a aveuglement. Oh Bartimée, ce qui a trouvé comme normal, a continué de vivre dans la vie, il y a mendicité. Na vie, il y a aveuglement. Et là, comment ça a changé la vie. Oh, ceux qui te tiennent miracle, il y a Bartimée, et ça qui miracle provoqué. Na plan ya Yesu, Yesu a dit Bartimée kate. Yesu a guéri moi na Jairus. Mais Bartimée a provoqué le miracle. Bartimée a boya qui vit à mendicité. Un mania, alia ke loko oyo, batubazo pesaye. Alors, il y a là qu'on a besoin d'être. Oh, bah, tu vas couper, c'est un monde colia. Un aveugle, les gens, mutumoko, à mon côté. Donc, vie à Bartimée, c'était comme ça. Donc, on vivre par rapport, il y a volonté n'a été. On vivre par rapport, il y a désir n'a été. Mais on vivre par rapport, n'est pas tout pesaye. Mais un certain temps, Bartimée a refusé. Bartimée a refusé vie à mendicité. Bartimée a refusé vie aveuglement. Bartimée a boya ki yango. Pe tango Bartimée a boy vie à mendicité. Tango Bartimée a boy vie à aveuglement. Bible lobi Yesu tango a bengi Bartimée. Yesu tuni Bartimée olingi na sala na yonini. Bartimée ebisi notre Seigneur Jésus-Christ. Na lingi na mona lisusu. Pe Yesu ebisi Bartimée que foi na yo ebikisi yo. Pe Bartimée azala ki guéri. Bartimée a monaki parce que Bartimée a refusé qui vie à mendicité, vie à aveuglement. Problème où ils ont dérangé ce que boya ngote éthique a yote. Problème où éthique a yote sa décision ngo landanga. Le prophète papi Israël des problèmes où éthique a yote. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Na communiqué la foi, na communiqué esprit à refus. Au boya, ba makambo ozomoneza, makambo ozomoneza anormal. Boya yango maintenant au nom de Jésus. Sécurité wana, boya yango au nom de Jésus. Parce que la volonté nzambe, c'est que il faut nenga sala au moins s'il faut bota. Vie à maladie wana, boya yango maintenant au nom de Jésus. Vie à Makapogre, boya yango au nom de Jésus. Vie à célibat, boya yango au nom de Jésus. Makambone kangama ki ba dossier wana o ba vandela, banda ko boya yango afin que za la libérer. Soko boye lo côté éthique ayote. Le diable yaka na makambu pour atala mutu, ce qui a quoi accepter. Tant accepter, problème on est vandelio. Et comme il paye à yo. Au ça nango marche, au passé nango vie. Mais ce que boy, problème on est côté kayo. Na déclaré que Nzamba tia esprit a refus. À travers cet message, ma camoza susu n'est mon côté. C'est pour cela que moi si a perdu sa sang pendant 12 ans na maladie na ye. Mais Bible je bisangai que mukolo wana moi si wana a une décision. Alors bi soki na simika ke lamba Yesu na ozala guéri. À côté na kati ya foule. Oh, na selon loi mosaïque,
moi si oyo azala qui impur akoya koya bisika fula batute donc abuka ki loi mosaïque donc moi si oyo esprit a refait tila ki abuka loi mosaïque a continue na kati ya foule a sembe ya lamba Yesu Masia a se révolter qui a dit non vie n'a rien qu'à continuer boité non vie à humiliation qu'à continuer non vie à kotanga makilo qu'à continuer parce que moi si oyo otanga makila moi si on a moi si moko sans valeur à cause botiate à cause de sika moko na batute as impossible mobala bale ya tsana ndako vie na ezaki na complication mais le jour moi si oyo se révolter le jour où moi si akota ki na foule le jour où moi si oyo abuka ki loi mosaïque le jour là azala qui guérit esprit a refus et kota na vie na yo makambo zo moneza anormal ko vanda kimia te boya yango pe la main de Dieu ezala partage à vie na yo au nom de Jésus Nzambe apambola yo à travers cet message au changer façon de voir makam à travers cet message makambo ezala transformer na vie na yo à travers cet message Nzambe aleka kosala sous ba grande chose kasi na vie na yo amen na lingi siko na bondela pona bino au nom de Jésus-Christ de Nazareth tant de Père Dieu tout-puissant na tiki ndeko maman ndeko papa ndeko mwasi ndeko mobile na Orient na Occident na Afrique na Europe na Amérique na Asie na Océanie dans le nom de Jésus que la main de Dieu est à la likola vie na yo à travers cette parole Nzambe a changé façon na yo ya marche ya yo na ye à travers cette parole esprit ya refus et à la partage na obo ya makambo afin que makambo ezala changer kasi na vie na yo maladie tika yo kufe tika yo ba situation difficile tika yo makambo ezaki bloqué na vie na yo comme débloqué dans le nom puissant de Jésus grâce faveur bénédiction na Nzambe ezala partage ya vie na yo au nom de Jésus nde na bondeli boye nde na lobi amen pour tout de contact numéro na biso ezali plus 243 97 15 15 722 soko bengi numéro wana okozwa le prophète papi Israël toko solo toko orienté même dans la prophétie même la prière toza disponible pona ko sala o ezali musala na biso que Dieu vous bénisse amen ciao HP Media, la chaîne qui vous édifie.